Joski na Pependo mais signé situation Madilu. Madilu sont là zonga zo bonde la balingité. Producteur ma utaki Angola. Aye abino tous on a tourné mon faux au bana OK basala. Ils ont 300 000 $, 300 ou 200 000. Mais pesi condition moko. Il faut Madilu azala na concert parce que nous avons la voix Luambo. Il doit savoir popé toi Luambo. Ma mari ou maman. Donc à qui danger. Pependo ménage Joski ba ebini na via wana. Ce que olia mbongo olia Madilu ko ça que na bisote to que le biso moko. Habite kuna ba singi présence à Madilu. Na deuxième tour a proposé Madilu. OK. Donc na yo moko expliquer. Ba masa tu baza kuna lisanga na to bien sabino. Tant Madilu ake aibo pesa ngambongo na yiba ma musicien ya yiba. Na OK jazz na pointer bandamu ndamu na yana bangwa na bana OK na bango kwa voix na ngeza et mara OK jazz ta ba pese mbongo pas là dans l'hôtel orchestre moko ebeta kaneti ba karaoke ebeta ka banzembo ba chanson d'interprétation nda proposer bango bo compagnie ngai ma sengeli bango ba billet aller na mbongo ba billet wana a vu bango ba accompagner aller jusqu'au 300 000 a libérer bon mois parti ce qui 20 000 ce qui 10 000 ba kenda ba luka ba poto na bango ba zui il y a eu net 300 000 wana ça côté bambon babambaki ayi ki chassa za suna tina loam ya Pependo mbete tina Joski te tina ya tina na bangote asali groupe ne multi système ndake zo ba roi Babel roi Babel so zani no kesi no za roi uzala ki benz akoma kaza ni critique moko impossible roi Babel Madilu a musique na ba parole on a ça ba leader so vous avez la chance vous avez orchestre vous avez ba parole faut boiter d'abord le roi Liki il y a ça qui force à Madilu à compliquer bana OK pour Madilu a qui na à cette orchestre ça a des paroles bana faut les collégiens ponga lisa ponga faut les collégiens c'est qui faisait la force mais sur qui banzembo pourquoi Babel basala na faut peso kele bayaja yoka bayaja yoka ba Philippe vanga yo mwana mama ida oyo mpasi akanga kilo ke jazz c'est quoi ça génie ce qu'on répété na ba velonda na ba fofo na ki na ba roi Babel akangi banzembo wana akena poto bengi akezo ba reke bato ba betala ke jazz ba betala ba friza ba kaye madoka ba lokasa mbongo ba ngoma lokito do bato ba bola na ba viole yo musique de toujours kilo dès que salam ko so aventure je faut na velo na bakanga na inter ve mo yokel banze mneso mo mbongo na biso bakuti azolia asi fofo bolika muni fofo na velo na biso vende to ya bo bana ba benga bona classe ba benga bana classe et puis ba ndako ba futa ya tozo kokate asi velo na za bana ko bana velo na nana si bana bon fofo je faut que ça soit 5 bon pour parce que bana mi ba na boma comme ça na biso mbongo bozolu ba kimi na asi bon ba na boma bon pas qui comédien pas c'est que ça va ba kimi les vieux Madilu quoi soit bon il y a un compliqué qui peut bana OK mais tala pourtant il y a juste c'est pas faut tala banzembo ils ont compliqué le tumba ba voisin sambela kaka nzambe papa kuzu bo frère ça social bana kati moi c'est moi c'est les Madilu moi ça sans souci malgré ça ba succès on a mais azo kende bana OK ko yimba banzembo le tumba oh bizarre on veut pas conflit to luka azo compliqué bango mais le tumba so sali banzembo abengi Madilu pendant que Madilu a déjà Madilu asali combo et pas trop compliqué bango azo kende yemba kala bana OK et pas moi bazimba album ya lelo ba tu ba leader tu ba longo ba question c'est moi qui longo ba ke mata banzembo pas ba longo ba lingata donc bana OK ba négliger Madilu négligence na bango yango et sala Madilu mais elles sont peu na vie mais oui parce que ozomona yana bana ba elles sont na vie kasi tala ba ngai na tsaka Congo toza bibembo bozo kunda lelo po bolela ngo lobby oi prophète bana Congo bebenga monde te benga ba bino riche et prophète moko trop riche et bembo bozo kunda ngo lelo pour voler la lobby. Donc, veut dire que nous avons négligé les lots pour regretter le lobby. Il y a des espèces qui sont telles que il y a des lobbies aux alatés. Si on a des lobbies pour nous, il y a des bois passe. Le lobby pour nous, il y a des bois passe. Vous voulez, est-ce que vous êtes ninja? Je suis prêtre. On ne va parler pas de danger, mais il y a Kinko, il y a un sale ninja. Donc, la vie, il faut une opportunité à saisir. Et puis, ceux qui ont un danger,
ce mutu aza danger moi lolendo pa lokuta ki danger ezalaka supporter pango linga pango ezanga nango bongo mwana kutu moi so alibela mama mais mutu apesa miliki mais mama obate no na meli so miliki te so libela mama no kite no ta kitoka mwana ko pesa miliki mais ba vile ba mela te n'est-ce pas zo mate mo kulu na mo belonge beba mamela amela libela donc libela mama tala kitoka bebe to mabia bebe ya bebe te le musu pa ko sala mo lolendo moment otali apport na yi na mouvement na yo kilo na ye na mouvement na yo otindi ondimi ki fier na ye parce que na ba no mutu loka malage azomela masanga na libanda vieux chekelo la petit chef de discipline conseil dans la kati azomela masanga en face abino luamba albaki na biso na kati awa tokomela masanga te po masanga za ba bouteille moko za ba 20000 francs mais côté kuna za ba 2000 na face en tout mela masanga na biso côté poto yo yemba côté po to mela masanga awa to kozonga na mbongo na ndako te to tikata mbongo afumbwa c'est comme non non il faut pas l'homme qui va l'homme bengi petit yo musique ça yo vanda abim to pesa kapso raisonnement l'homme c'est lobby réunion pour na yo na réunion bino na yo grade moko na musique ezala raté mais na to chango na to pesa ngo yo ba basi na to longolo mais na to pesa ngo grade wana ya monde c'est que vie de malage de Lungendo premier ministère comme qui secrétaire général d'orchestre o bagad ba qui se bazalelo bagad ba moni bazwa mutabanda lwambo pesa ngo bongo nani malage de Lungendo pour télémila raé mais lelo musicien mo simple télémila l'idée na likambo tam c'est mo le bagi bossa naé donc bossa naé madila zu ala wana penga donc même que ça makambo bana oki bana sur ça mais madilo somba le panga le bosso na marqueur ndenge nini abela kati ay pa lwa mo vient abeli na malade lo mabi kombo no mto pe sombongo yo beta za madilo obeta pa lwa mbongo na komisa mbongo na pochité côté na camion nanga atam c'est pas bassin dignitaire toi mobutu qui sombe muta madila zobela kengo doni madila zobela nani bombo ko madila zobela ni boboli ko lokonga madila zobela mi boya concert mzee ngolula kaptai muta zobela ngana na mbongo te 5000 10000 5000 10000 mais comme na suka freiner ces voitures pardon abi freiner camion tanga mbongo to zui madila technique lelo 100000 ay malade ni à 100000 bateta yango banza mazo changer mon thème maoni obi malade 5000 ezate allez $60 que ne traiter maladie wana 100 000 etikali mbongo eza 100 000 kabula katikati na chauffeur na yo madula bio chauffeur na ngana bebona na mimi bokezo mbongo ba kengo yo kengo ndenda yebi yo lutu yo bina kisomba ko bima pona yo kabula mbongo na katikati na chauffeur na madula zini 50 000 apesi lo lo mabise bo sava ya yo 49 50 000 na kangi lobi yaka na ba commissionnaire aw po zimbongo yo somba lupango yango nazwa kangi yango nga nazwa méthode moko nalobaka nga mosaka ntina kokufa nayebisaka bebe na nga chéri na nga comme permettre nga natambola na lupango na balabala te donc veut dire nini kotambola na lupango na balabala nga na parolier kotambola na lupango na balabala elobi ke natambola na voiture eza prix moko na lupango na balabala kolinga yango ata mokolo nabi ata nakomi milliardaire nayebi te so eza faux raisonnement il faut nasombaka kaka mapango donc voiture eza moyen de déplacement kolukanga ba 3 600 000 te et compliqué on compliqué on maladie te na bien ça na bien voiture ezani voiture ezani bana bote na tunnel na bana bazemi na tunnel na bazemi na mariage so bana ba leki oyeba bango que yo zemi na tunnel zemi zo na voiture oya mariage masaka so ka zemi na baza marié mais bazwa na zemi zo na voiture okoyeba te ndenge voiture eza to ni na ya so na na taxi biso oyeba so na na makolo oyeba so na ya ba memaki nga yo na yeti boyete donc kolinga ka te tam nga ça m'engage que nga hein oyo amoni nango azwango ye kotambola na lupango na balabala te nga na mona voiture asika ya na yolo c'est l'accident na bandal maintenant na mona lupango ya na ngaba te et c'est l'accident na mona lupango ya na ngaba te c'est l'accident na yolo vous comprenez raisonnement nga nanu nga sina mona voiture ya sika ya na bandal et c'est l'accident na ngingiri maintenant na mona lupango moko te ya na yolo et c'est l'accident na makala zo boule donc faut que sombaka mapango sombaka no eloko leki mabele ezate bilamba ba versa sur la tu oh tout le monde arabe tu 12 000 euros parce que était quand on dit so tu on a kishasa 12 000 euros yom to sombela pour les talio donc ah on a kishasa ben so que tu me versa so nena lati bo eza so ba 1000 euros so ba 800 nga ba kabele ba ngango ngaza mosaka na sombi te mais so nazo ya tangu nazana ngo boy so na bina longola na teka soki pria bien $50
Et puis si dans une district na mutu yango mingi mona bato 17 batambola na portemanteau na balabala soki kamba moni susu ya bongo kokali mutu anga somile wana na 10 000 francs et tuli et la maison le côté to zipara nzo to biso to na vedette faut ya moi propre mais ma pango na banga mutu soma ma pango dele pour ma pango za l'aise ata ku to otemi ba famille za faux esprit ba kolemba mais voiture ya jeep parce que ça au sala accident au jeep ça 50 000 même na tuna mutu otem na camion 200 000 bon ebité musu ba ba funa sala nzoto na plaisir te menga na mona 200 na somba ngoma mapango somba ngoma mapango po so ça nous admettons na 10 parcelles na tiki d'éléphant ba comme ba la libana ndenge ata famille ba mitema mabango de so na ba 10 parcelles na comme na ba jemo ke de na kabla famille 8 ya ba éléphant nanga bo potana so na tali moko respect mabe en tout cas na kombo na yi bo potana ngana 6 na ke mapango eleki tout biloko tout tozwa ko osila nango otikala mapango eleki tout mapango mutu asomba mapango ebele na mutu asomba voiture ebele bazali ti mobulu ya mwasi na mobali so bamoni père na mino hôtel ah perti le radio papa père ara makasi ti lelo so esi bamoni mama na hôtel olobise te olongo pe parler oyebi te olobise te olongo pe parler oliki nduma mwasi na mobali kokala te wana donc so esi bamoni mama na hôtel ondo yine kubenga ngate leo na wasu mère na ngate mais so so moni père na hôtel ah di ya père amela plan comme kenga bloka amela na ndako so muta mai mo zo mona neti mai ya donji so mona donc nga conseillera batu bilamba car zalaka na normal la moko kanga mapena c'est zalaka na oh na bina yo la ma poso mela ngo teka ngote la même ni ba $15,000 bon na kichasa ce que vous avez $15,000 na tekla nande bon tout ça neti to bani be chantier ya mlisolo to robeta to 4 gars 5 garçons et la ma 12 000 dans son bon et l'autre les qui m'a beleza te muso singa ya ndeni belinga po mona bibo ngabi somba ote ngala kitambo bibo ya musika na tuni na bibo na France woni ya musika na bibo na France o la ko kesuma ko kene France muto za bibo akanga misu te ponyozo ete au moins mutazana alikuwa na bibo aliki mtafutela na grand hôtel na grand hôtel kaba pour le total ba okango ampoule ka ya 1000 fois so mon cher non na chambre tout monde bimi mais ampoule les ans tellement manana bala ni atimo ça c'est il faut godo on va bimana ba mutala dra on me tête d'oreiller te era non 500 francs mais mutabi ya bibo ko ba manga ka bipa ni ko ka pimde ka so ba boya sel bloka no di oyo na kati na teka mutasomba lupango na kingasa na suka aliki mutafutela na grand hôtel aliki ah oui je te dis botoke ya grand hôtel pozo grand hôtel les années fêtes pas chikicha pas makam peseli soko kufi na grand hôtel siko famille to rozwani famille to rozwani na grand hôtel famille mutakufi famille to rozwani que non on a biso la mingi atata so bana romé na restaurant mingi mais mon car alors ba courage ba mémoire to ketiko na mort toujours le côté mais so kufi na bibo c'est neti bon ya ngana komi mikolo ah ouais ba manga zo telebele pour na kotika pe pour na manga zo telebele donc tu na ngana lupango na le manga pour na dumina tike pour na manga mais na la nzete te manga zo tela pa manga zanga wa bloka ba commissionnaire ba texte ma pas fort ah wa kitamba bia bo sumba lupango na boom na mawanga lupango wana yana nzete mo manga et bota ka sans période papa de l'autre comme la pour na manga bateka ngwana ba batoko so na biso to va na biso abi avantage na bino batu ba na ville bale kanzela ngabi atoza na gombe so que ville faut que les gars na boom na lupango ba commissionnaire donc ngai na kotambla na voiture et l'équipe lupango la voiture et lupango na prix voilà conception nanga voilà c'est une bonne idée parce que en dehors de notre thématique en tout cas ba l'artiste so kabelinga ngona na leçon toujours so kabelinga voiture na 8h et ça valeur lupango na 9h na teka na tambula na ngote na teka mukoro ya na iso buka lupango le na iso carte rose so na carte rose na buka lupango neni mtobetla maboko ntango bengo na maele 4h amukie pla moi dimi boyo ya voilà tout comme kufa bazana quand on est dans le lobby awa oui bité en dehors il y a thématique na biso toujours sur là et ça peut concept tout peut ça ba tout et DP ba voilà quoi voilà ngo bato singa gina tika yo na mona JDT na kusa Jordan kusa sali rumba mo kitoko bon de ba yimba bien JDT na kusa ba utala ba Mercedes Matadi na poa ba ya Kasavubu pour na so kitambo bakare baluka
et comment bandalité JDT na Jordan Poussa ba merco et Kuba ba toi ça couper pour là qui vivait madimba là non est-ce que souka mais muko ba sombe mama pango na bango masona mama pango zate muko ba sombe mama pango na mama pango na ngisa l'accident tout continuer la thématique mais biso tout confie à Taboulé na Luambo maman na conflit elengi ya maman na conflit ya JB na wera ya papa chéri na wera yango pena conflit ya Taboulé na Luambo ya bango siko ya danger ya papa chéri na présent wera ya présent JB na présent wera na ba tonga ki makasi bazomona na te ko ba bando c'est ça ba fanatique mais ya Luambo na Taboulé ba kutana ka chaque jour baliaka chaque jour mais na libanda ba ça na conflit ba boka na ba mboka na ba disque mais ba kutana ka pamba Taboulé écoute ça là 4 jours à Mélaneti Palouam parce que na mère comme Mélaneti Palouam à luli ti en Luambo mais ti on a comme le malade nous na nzoto kimi ko cha bulu kutu ba cha sinda make ba kongo polo makola ba sona bata wa ba cha ba sinda ba bulu kutu ah mais tu kitoko na lula on Luambo kona 5e jour Luambo kanya ki c'est pas maman mo ka on a malé wana kwa bi maman ti ba tolo abia na sumba na tinda ka boya sumba ti angwa mais ngati malé wa bien ba seki na ba vous avez un conflit là-bas, il y a bien été habitué à Bakuta na Kabayemba. Ma fan de Baïka Bazokuta. Il y a un habitué de Junamba, Big One. Donc, deux parcelles de Kabla Psut. Il y a un camarade grand nanga capitaine Yaoze. Na Guy Mandou, Angongi Sazaïko. Ne ba master naï. C'est que bon, le robot a bitumbato, mais il y a les grands makasi à Bundarate. Au Junamba, il faut robot à 7 personnes. Ah, ça, la makasi à robotam. Malinga bitumbate. C'est que à Moniatam Boulana, Batou Bundaraboy, à Lukangi Bisso, Dena camarade nanga de Blachard. Personne n'a pas Blachard Kassa. Là, dans le temple, on a Bisso. Donc, il y a un concert d'Empire. Au moins, beaucoup de concerts, dans l'Empire, Bovandi, Bomina Joski, John Poy, Baye Bazou, Baron Empire. Mais dans le concert, ok, just, le gars, Empire, Bandaga avant, Baye Yemba. Baye n'a un côté avant. C'est un baquet. Au moins, Bovandi, Bovandi, Pépé, Kalé, tant soit Yebo, Namadilu. Mais oh, lelo, pour au moins, tu as Fabregas, à qui Yemba Paya. Bien filé à moi balongo le kutu avant ya tant yemba ba bureau siko bakendaka mona yaza ya ke concert mais yem ta fundio atoza kutu na mosaka ay kutu ko beta yo balanga omoni grand en hôtel yo za like tant mon grand en hôtel yo na quoi venir tant mon grand en hôtel yo na classe na quoi hôtel na quoi venir yo mimoni ya yote na ba lega bango bamona kwa venir te bonira mona zo yemba auto yemba pa nani ba bureau wana mais yemo kaza wana ya monite ya monite yo mais ye pas za wana ataki pena nani eza mabe ba bloc wana déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul era bon non ya mabe ya kamada ndenge na mututi muko bakenda ndeka su ba bloc akele sabana na zala mutu pas biloko akele sabana na ndako mukolo mutu azwaki biloko te bana ndeke bana mutu bakampelele mutu ke ndeka pa kanyama papa tika ke poale to bomeka makambo toza na yango tozosala bulo olinga balongolanga okoremplace no ngati oza na qualité na ngati molinga ngalo po yo sepelaka ngam na longolaka ye emisepele na bakese balongolaka bon on amoni asombi bainstrument totalaka bamesi te basomba baterrain balukaka baterrain bazosala baentraînement mais normal misa kosomba instrument azorépété na palais pour la perfection ya voix na ye bacorde vocale na ye ezalaka toujours tendi ayembaka bien mais biso mona bato bozela bato balide na batelefone on amoni asomba instrument mais boulot ne yango wana yo ndiko musicien asomba ni ndobo po sepela na ye mpe naki ofunde te asomba ndobo toluka pambu mutu omoni ndenge ozana susunelaka mingi nini bacarnet babiki bamicro sozwi la eloko so nosomba noko yango wana mona ngaki esomba na ensemble sous versas yo somi pe style moko bien ekoko ekale te po keboma yo mona oyela so mona na caméra moko boye to mona bokumisa wana HPC 24 $7,000 ngazo mona ki $7,000 mona plan appareil photo ka donc bakoda ka kala mizo na $7,000 mona ezana ba et puis nazo sepela on te mo expliquer ngam sous ezana lumière moko boye ultraviolet na mona l'ultra violet faut me la fumba mara muga semengi na bino la tondi nanga yo ya l'ultra violet puis ezana même na mai ko filmer est-ce na c'est une explication na mais le reste domaine biloko na yo ela ko ngamo saka na juste mission sans proverbe ezala ko parfait zangi solo bondi ma parfait na makasi ezala ko tumba ko sa solo incité bondi ma tumba ko na makasi alors donc boulot nanga ya proverbe mais na ko kenda rappel na yo ka waze quoi émission nanga waze ko rataka ngote lutumba ndako rataka ngote lutumba loba veste gavalo baka be mission na bompenga pe na rataka te pour tout ça ba na classe moko na ko plaisir ngam
porte-parole kaka bakomparaka nga na des leaders oise quoi na Papa Lutumba esalaka nga kilo mpo babikiti bapesa mona esika eremplaçaka valeur na ye bakomparaka nga na oise quoi na Lutumba banani balider nga porte-parole esalaka nga bien funa yoka bango soso moninga pa na concert oise ko bisa Papa Chéri na monaki mosaka na concert oise Papa Lutumba kenda le ba oloba biso de tikana qu'est-ce grave ce que fait grave na poto non kini botikali nanga bana na baka ba proverbe bango donc mon nom toi skenda kana domaine na ye tika mutu ale commissaire fali ape ko faire faire tant so yiba mo yembeli moko balukaka pour attends première voix pesa pour eza na normal ku soka yifa yemba biso so yi concerne so mukula bisa sona Roger so moment ministère di banda et concerne so bobisa nga fona matina podium ba tutu ba concerne so ba yemba mais eza bulo na bango siko biso bamisu basa donc okokende concert à moninga te osopi soki médaille on a ebate soki ya nini balati osopi médaille on a ebate soki ya nini mais bango ezaki confirmation très lourd elengi na bina yo bakopéraka bien tina suka na ba yokeni ba mi balé avec Jimmy Vemo Jimmy azana kala produire pas pire producteur wana nda kutaka bango basali lisanga banganga bayembi banzimbu bayembi li grand calais bayembi babuke bele kitoko Joskim t'a mis à meneur et à cœur. Joskim t'a mis meneur à cœur. Parce que Joskim a joué pour na copier taboulay. Na ve Nico, l'auteur Nico. Taba Kabwani na taboulay na South Africa fiesta sukisa, ballon Africa jazz, à South Africa fiesta sukisa a 18 Joski. Taba Kabwani na taboulay pour azo imba net taboulay mena na beye na bandenge mususu. Vous comprenez? Ve Joski. Alors, Vejoski, vient Nico, docteur Nico, il y a un de ce Mwamba, François, Asalanzembo, Asalanzembo, vient Nico, docteur Nico, il a succès ma casse, mais Asalanzembo, docteur Nico Salate, Asalanzembo, c'est la succès, il y a Koufa Kalamenzem, il y a un succès, vient de ce Mwamba, il y a un docteur Nico, il y a un docteur Nico Libélé, comme il est François. Na Kinshasa na Matadi pena nani Ghana Guinée oye balingi babina musique Africa de bon ici la système comme jamais bato informer Afrique oui vient des choses de ça Africa des choses mwamba yana docteur Nico on va faire notre tika ba print donc tant bazu Joski a ya ngwana Joski a parti à bongo Lutumba zwaki pour mutane azwayena OK jazz Lutumba Lutumba juillet à côté ici OK jazz pour ça ko bala na table na bango comprendre mais ce que y a qui mutu a mesana na odembate y a qui na fiesta mena saka a créer rythme sakade ya banzembo za la carte Sandra nanga desade kokangela kanga morte mateo yo mumu ya la kawana Bonima yangala papa bakolo baba kolemba abesango lwambo meyaye likambo yangala papa soka seliwa o mama yaye ayezaka awa ye banze mneso yaka awa aye andako koka rumba te c'est que le tout m'a comment formé na rumba so parce que rumba ko leta batutu ale vone comme voya OK jazz parce que OK jazz est guitariste parce que vone comme voya OK jazz parce que Luambo le quoi azal quoi Barcelone te Luambo le roi Real force aura grand joueur tout ça mais tout force wana bo ça la force naé premier adversaire un grand chanteur taboulay l'homme a 2000 chansons à succès yango l'homme qui n'a rejoint ça OK tant rien en tesa d'alliance OK jusqu'à ce petit pour qui était ça jusqu'à ce que était ça les gars bon là il avance il y a chant maman a chanté à qui avance il y a chant à qui orchestre le grand maquisard nakela si toye kolimateya mikanda nyonso ndenge moko le premier akozanga kati nzamba salama titi ya zamba ekosalisaka moi je suis impatient aux livres mais na lobina yo Joski siko abaiki déjà tesa yi siko tesa azongisi ele na fiesta azongisi OK jazz na fiesta ba pardon tantine na bona ngana zanga yo na ba amba dilu yambula et puis ma yelo za na simande bona ya tantine amba dilu yambula yankina kwame yankina OK jazz yesu ina ba muzie na kola est compliqué qui Joski mais qui bonté na ye na mascarade azoyimba ba nzembo azoya na care pour mon aragi na moi andako banga pe tesa juba kuta Joski na juba salaki
abengisa ite un album na nzonzingi apesaka te sa cœur vocal te apesi leki na ye vocal bayimba bango 3 Joseph Londa obino benga Joseki Kiambukuta Josex comme les Joseph Londa ayembi na leki na ye Kiambukuta Levo oyema na bamamu na Brazzaville ba yuri mabiala makambo malaki mingyo na lemfuka ya nani ayemba na ye alors bayimbi abalingo na ngaye banzaka ngata moke abalingo papa chéri fatiga musara tacha mora palola ngo atana baldi macha nazali sekolela ntango susi ya mokolo pasi ponge eyaka te somo okokoma bilobaloba moto nyonso akomi nde kobanga lisolo okabola na moto nyonso po te asiste yo kokabola bampasi obolingo na ngai ye tesa deuxième vocal lève moto asali tesa asala vocal te obengisi leader na album no mayembi te ta simplicité obengisi leader na album no masali vocal te lelo ezate mundibu babengisa na bina fila sali vocal te bitumbe ko bimati bina fila bengisa mundibu asali vocal te bina fila pas sepela te mais babengi na nzembu na leader musali vocal te obundite olubelo te na nzembu wana donc bango baki na makambu ya différence makasi na ba musicien na swale on a mona musique esuka na wenge donc on a vu wenge faire azana kati il fallait azana rester wa azana kati wenge se ba yala ba onana ba jibe ba wera fallait alaka wenge po yemba ba pona yemba pona bima na tala ba yala ngami bale wana wenge donc fallait na tcheka wenge donc musique ngé suka wana o ba ye musique sur thématiquement parlant musique sur texte c'était zolo ba souté kala busoni na mwasi notinde les lettres akani sangate na ombana salinyoso oyo mobali ya solo père nanga lo balanga tu n'as pas so vous savez 40 ans maman de vie commune non on n'a pas besoin d'atteindre n'habite soit dans mettre zéro que les classes to bolala maman ba père ba no bomba mais le monde discussion bolingo na kati ndako ko match vite na imana vite chibi imana pe façon sabi moi c'est lobby mobali kalungu l'équipe na muto moi discussion na bolingo nazo mi tubeta tolote mais la charité bien de donner commence par soi-même ngana se mec na muto soit na répète mais total la ranine discussion na bolingo faut la déséquilibré pour où melater donc on est bien na faute amikitisi on a peine rejoindre docteur Loba amikitisi on est bien dans la faute amikitisi on a raison Loba bon on met la discussion te pour Loba balembani pour voir na bino mais c'est comme quand bouton le Barcelone réel ouais chibi classico ouais chibi au passant chibi ouais lobby au pas lobby oh lobby te non rien à sens te pour na ko soit na to ba maloba moko boye tato ko bomisa ba maloba to etikala etikala bangila wana ipa ko bangila surtout bolinga kati bolinga na bino evanda na boka ba conseiller muko bengi jomo apesa no conseil donc bolingno communique a communauté docteur na bino magali belanga oyo muko la okufa muko kufi na bino donc docteur soki bolingno ko na boka conseil bolingno tchongo bolingno na balabala ko conseil za na secret na bino bolingno likapena moi si bolegi bo habital ba yokani ba kipenga te mon tala ok ndem moi za na mubulu mubalo ko pesi bolingno pas conseiller conseil bi bolingo na bino nyonso non bolingo na bino bosuka na bino mbali pire conseil na love za mobali na yo pire conseil na love za mwasi na yo bo sololi ya mama tala boy surtout là comme na biso to za ba kende so moni batu ça la comme si rien n'était lesanga solusanga sekisanga so batu bake okolenga to kufa mama na so biso mbali boko umela parce que père so tigre biso yango moi ça père na so yaki mama na biso le ba pire ba comme ba pirate na ndenge poison comme il nango boy vraiment kala ba poison ba kufa nango ba bata ba mikonzi le comme na santene ba tili poison bona kuluna ba tili poison alinga sala na mambobi ba pire ba comme boy Fabregas pire comme pirate Fabregas abenga bina filer l'élève du abenga la kombenge l'erreur du maître bo sabenga l'élève du maître te monga na landa bona no se pena bina filer trop na mone poli mais va dire moi le bina ba suka na bi Fabregas Fabregas a bien l'erreur du match. Bien affilé poli, Fabregas poli, va continuer bongo, va continuer base à la bien. Vieille musique eza, la musique eza loko peut ça que sengo. Au moins il besoin de la calmer la musique. Na match tu na chorale sa voix et que boye na ba stade wala. Musique eza lengi. Ba pesa so image moko ke baza bana malamu. Mais na mun ba ko moswana. Eza goûter ya to za na posa na ngoti. Ya mo ninga na la batu. Bino ba chroniqueur bo tchar bon amplifier rapé ba discussion on na buzoba autant bien que bina fila ou pas Fabregas donc boye na ba comparaison te eza le tata na mwana na ye mwana tata le ngitoro neni jamais père na ozolongi na yo zo boule album mene bolinga ba conflit wana te
boki ma rappel ma solo ya ba vie intime il y a ba musicien pour bien poser l'intimité na bino poser ba bana na bino bana na so ba betara musique té ba si so ba betara musique té ba ndeko so ba betara musique té alors bo suka na ba musicien bino mo comment on soki musicien mo boti libanda yumbali zo mona to na sexe té de mtana sexe musicien aboti libanda oh on so ba landi pe yo moko mais bino poser na sexe kaniti biso tout ça batou même pasteur qui pasteur za na âme za na nzoto te so ministère afongoli puta ba obimana ye oyo kwa ngote eza na âme mutu ta leki ba pasteur tout na mukilo bien na roi David on t'a mabel l'homme selon mon cœur mais ma kengela na kikoso azwa temps pour biso le muta salon ye mo roi ke sal biso na ye bon tina soldat to bolon ye mo to bolon na subina temps kengi di même ta banon ba système ani roi j'ai dit roi. Et pour si c'était atteindre cela pas bon soda pourquoi beaucoup de sentiment wana na soda aboti ça peut moi si wana vous pour vous dire que non oya leki mutu ngana za na eloko moko na ko jijara batute mama bolingo love ça bizarre tout le monde Joseph moi c'est roi bien bimana boyi bakangi Joseph tout le monde love ça makambu nango tout ça neti bino kaka botika ko amplifier likambo ya vedette pour bota ki libanda pour ça ki so zonzi na monde tout ba mama zandu ba mama gambela pe omona terre mutateka maputa abana papa na ni posande kanga ma 16h ba beta ki siffler boyo komanda ku 21 ba ba transcope comme 500 boyo ya retard ba père pe ba mama teka la zandu so kemko ke zandu reketo muni elengo mo na ndako muni no peut-être pas maman m'appelle pas tata mateka m'appelle mais nous allons pas ko kuta ba kokana mo na m'appelle mais tata bibendo parce que madame moi na mi balé pour kalabala na zo batata lelo mukile comme on compliqué bana bazo batata ko zape ndoko na bino ako zo passer le ngamutu moko te yo mona honte lelo ki akana so makala comme si maman so bakosa na bubebo maboko na so ya milai bona mulai ma liboko ya famille mi maboko milai ya famille bo famille mutu modike me balo bani bo so ki zeme ya mutu modike so bona liboko ndenge so mona ngati moi so na tisana mutu modike me mona liboko mulai te boye te ndeko liboko mulai ya famille na bino. On va continuer cette émission. La famille va me pousser basate. Donc, vous allez te biso. Botika roger jara biso nous na soko ba tout ça soki ndenge nini makoma musicien bala na bana na biso ba mama na ti botala ka biso to kutana na bino la musique. Moi je suis la musique. Pourquoi aucun soutenir une intimité na biso? Quelquefois ça nous dérange. Ce n'est pas beau. Je tiens compte de il y a ça camarade là. Yo la raboter ça camarade là. Voilà. Na oba kene jara na bibengol pour ça kaete. Na kashine zo mara musta. De yo lekina kashine go, na musta kaete. Musta kaete bimete point. Yo bimeni kena na oyo ka musta kala msabi. Dizo ngala msabi. So ngala yenda la muki. Eso na mse bembe na bomi comme des copes. Bata seke ba sepe na ngate. Bata di bulu, bata fleur ba oyi na ngai. Yo musta kaete. Ye ke bembe mutako ye teze bembe. Ile le bembe ye, sukane bembe. Boyete. Elvi Mulemi Yamansia, docteur Love Patrick Sibango appelle Siombote. Quand on a bagi Sanyo ele ça fait bandeni en ressources. Eh loko ana édition sacra. Mais Sanyo zolé ça yo. Oh ce qu'on a entendu quand je vois le pasteur Clovis au film pas un bon papa. Papa monter en malam na tango pena na. Eh na zo pena bobi. Patrick Mosaka il faut aloba. Ma famille Mosaka. Voilà, quand je parle de pasteur Clovis, maman Doris Fimpa, First Lady, on a mon thème, il y a papa Clovis, on a route des bons conseils. Et à tel point, on a bon conseil, on va très bien. Voilà, sans oublier celle qu'on appelle trois fabelles, Oye na maquillage, Oye na bilé, Oye na ninyaz à l'ornera rakitoko. Jenny Lema, Aquarium Yamboka, Maître Touché na Barumbu, Nana Maliki, femme forte. Na Manchester, Nana Maliki, sans oublier Brenda Moubiala, Ampabar, la fille la plus stylée à Manchester. Voilà, mon Sakatozo qui est déjà dans l'émission Nabiso, Yalelo. Merci vraiment pour la disponibilité, Nayo, pour l'épisode de continuer à confier, c'est belé. Et puis, tu retournes sur la paix pour toi, qui était Vieux Joss, qui était. Émission na rapport ba conflit na singa ba yoba na bango oba ba conflit ba so na bango to go boko la kanda te c'est na kanda mutu 15 ans donc l'ex ole sa kanda sur la kanda donc on a choisi les conflits juste pour nous refaire voir Batou ndenge mutu et ça la veut dire que quand le bago un papier te main tout cool ils ont coulé na mutu kara donc voilà je crois qu'on doit déjà finir avec cette émission na habité un mot artissimo o edanda kunayo et ya marayo kara chaque fois
Patrick Chibango. Congo Esengo. Congo Esengo officiel. Plus. Voilà, on a absolument mingi avant. On a Congo Esengo officiel plus. Donc, après, on a boulot zali. Faut y avoir le roloba. Faut la tête bien faite, nos têtes bien pleines. So il faut y avoir le roloba. On peut se conseiller quand on a battu. On va avoir conflit, on a pas bon, on a tinate. Heureusement, on a kanda mutu ya 15 ans. De l'exi que on laisse la kanda, on sort la kanda pour le bien 15 ans. Donc c'est que sur le au tikli kanda bilo. Au sur le kanda pour 15 ans il y a bien. Pour quand nous tu as déjà comment poussière. Comment yo kanda zo mumela bo. OK nango ti wapi. Mais na buto to 50 ans ba limbiso, mais mo ko limbisa batute. Et puis na robisa batu msusu. Sur le 50 mutu moto na mbabula na ye polamba. Ko fongola ntu ne totanga misuni faut suka bo na ba limite na vie mutu fo na ba limite obi musicien papa pesanga moto na chama kala ngapela ah mère ngomba ngo bien oti olambe ndeni te oyini yo ko singa makala okomo ba sungombe nini de batu ayebi musaka ayebi papa chéri na musique malinga nga souviens intime ya papa chéri pourquoi oyebi ki papa chéri na ba omba suka na ba omba sumana ka ba recto verso fali suka na ba kito ba tokos na ye faire suka na ba talasi mazonga moto ba BM berité subo suka na ba nzembo ba artiste l'unique pays au mona muto ayebi ko tcha thermomètre te mais batu bana ayebi bana kati ba bandizemi tani ya tambo o faire ya 2 mois mona pekse ki mono alors où mais la terre aza chat thermomètre te asala médecine te mais ayebi bazemi la chambre saka na moi na où mais la terre famille on va kola kitoko mais so ala zemi moi tani ngabo oh papa tondolo Nicolas tondolo boso muno za mwanga ya kule tondolo nzamba ki manger tout ce qui se vend marché so d'aller tondolo ka bandizemi bon so izemi yo ya mwana yo te likamuni donc totika ko tonga ebele to ya roi mundele mundele so chance ya kobima na libulu achaka échelle ati singa ati su liboko bala kati babima mais congolais so chance ya kobima na libulu ka somba pa ou akezipa bato batikala et la famille moko ministre ga yemo bango to batika basala raté so likamo to zela Brigitte ya oya Brigitte ta so leki na bango mais comme il y a pona mbongo ya Brigitte ya non so ozui aider batu bozana bango au mona matanga ba bengi okaka tamsu oya ocha fleur basi ba kipe le mort ba kipe le bakizi po obongisa ki bango ko sala rage okanga rage pa yo mo yanga ninga Messi tina penalty passe ba kata passe ta kata passe mais Cristiano kaka bi t'as pas exemple omoni Messi Moussaka Barcelone naza Barcelone ko mais nazo bala ina mo kabwa sala ka passe na bien Congo Rwanda okati passe à penalty kasi guerre bien comme n'importe où la on l'écouter banda wana bani bien solo donc to bundande comment le but de photo beto mais ça kata passe soirée zacha donc le bien na vie faut j'essaie là ça so bon moït to beti matike so bon moït ngaso na tiki no $100 bo beti na kena ndole na na point na bino do hôpital tout après mais Jésus to betaye atiki so bon moyango ngaza na batu na bangaka na Congo na monde batu ba Noé batu ba dan atangi classé ma pesi combat biloko tout ora na manga pai mais asa doté d'intelligence mo fo banga ye batu ba Noé ayeba sexe ya fourmi ngati donyo na sexe ya fourmi so ba lekela mo si mobile na oyeba te mais ya yeba ki sexe ya fourmi po ba nyama kota ka mi balé on la ki pungu ba ita so ba lesbienne avite bo basi no mo kota muso ayeba bo ba PD mo ko la kota ba ki ala ba ki pungu no ayeba ki sexe na ba te to kata wa to ba samu ko ya makambo ezali to ko ba là c'est une salle mission makasi bo point pour na moteur ya kasimananga mukona ozate na BCBG oh ya simananga fois za mayele fois za no mayele atanga ka trop dona nyoko la rande moteur ya simananga pour mai to boka na toilette surtout sali toilette ezaka pona bisote rami pona robate la kilo na moteur ya sima ako ba uzana pulu Patrick azobela pulu makasi bo Patrick et puis descendre même bien na biosuka ngai po nini ba kasi mbona zana na robela na ba c'est de petit man c'est aussi ta ridi bonte mai to boka na toilette rami pona robate la kilo na sol moteur ya sima ah bah gaso to mlabe diarrhée makasi hein oso boule ne te fena ngamo via tu akufa amela diamba à côté toilette azo sala toilette nizo kata na te abimamba ozo appareil kata ni kufre mbeli ngo ya mino kufo zo kata susite faut ba limite ba limite faut me fa gumba mukongo le chamo saka to kata une question azuka pardon na te ko mo semaine passée on peut se remonter na leki na mo kitambo boyela nini non leki no kitambo olo ba mingi kaka mais na yo na bien yo va na bien faut tanga kombo
pour moi moi tata na passer compoter secrétaire na comédien yemo ko na tawana vie na ngai me bo la ni na leki bo mo na rabino na TV ya lingi ba comparaison alingi ko respecter ba tuté biso to yamba ba première fois une émission to ba mankana biso okuta nga sa yo tala nga hôpital aza mutu mo na ba ngala ko pese sumbote te na lo ba première fois na TV mutu na ba mona nga bona lo ba bon o tala nga hôpital na kanisi mutu malamu obimi ozu photo ya mutu ala mbasu o chelinga na tete tabota na ndenge wenge bwakeli musaka mbasu omuntu za mutema ndenge nini na bitu bino mona ngama ngama so bolmola ngo normal yo tala ngano pitana kanisi oyo na muno niti mwana malamu muzi photo ya mutu mbasu obi wenge bwakeli musaka mbasu so ba kontina ngana wenge ba sepete ba nganga musala ya ole sambana ale samasi nanga mutu aboto no coopérer no ka ndenge nini o fingi mama fere na pekisa yo mama ya artiste bongo kende finga ye kaza mbulu na pekisa yo commencer na émission na butalika so bomo finganga ba tu pas on est normal bon Congo ya rabongo ngana ka karaté ngana mona ka examen tout mukila a futa na examen makasi ada ba bisa ya mbuma ote manger tout ce que manger tout sauf l'arbre de reconnaissance du bien et du mal ba pekisa ke ada liango nsa ba bengana na jardin pour menga ba arbre de vie ba tika l'éternel ya nga chasaka bango okomona deuxième examen nani Barabas na Jésus Diamber mo na kata kacho ba comparer na Jésus mukile pona na ngo Diamber yana kana Jésus avec je reviens bientôt aya kana te poto zala kana ye muto sala mama bebo monaka mais bozo tuna subiso tanga fingi mama na faire ngana sepena nango mais c'est pour ça la mission faut senga faire pardon alobi mabe oleko finga ngati de conflit yango deuxième premier conflit ozwa photo ya muto ambaso chelinga na internet ke okesi nange bwaki ngambaso muno pito na zokaki normal munu so zoka to za batu ozomona to zanu olingi no ngate bo yo lingi ngate so ozomona ka funga na linga ka non ngai comme na nga Blanchard na pesa ka mutu bolingo matabisité o pesinga ya ona zongisaka so zo linga ngate na ko lingo te deso comme no bakamali muke omona ba soso na ba restaurant umelaka masangi umelaka poza no no mena na batu so ko so meli mutu so bolia omona so umelite ni so comme bakamali ba kimi na ba tikeno yo moko onolia bilo no bien na zaka na lezi kamala ko mamosi nanga na vanda mingi na mosi nanga era bulo na ke bulo na kana na problème na mutu te mais na mona lukuna ba problème trop et pourtant na eda mingi na bulo na bango yo nga bandi boulot TV za moko to za Sankara Rouge ngani tout le bateau monaka ba bandi boulot palanga mingi na bandaku na ba ken wana na ba pale nanga ayi na pale no opesi maloba akoloba oyedeye opesi ba briefing ba moneka loba rapé mais tant ko koma danger abali selio mandu boso ba biso misusu pe o ba soso mandu mo ko sangate na ebolo bibele pona katana e apasi nga seli 25 bo benga nga kati ba petit bele ba seli ba 4 ba 3 ans mona na sustain nga seli 25 bo benga nga e biso ko bengi emiso sali nga o sa on a porter parole belete porter parole to ya wa robaka mamokese na bango suka na wenge soki carte la tête soki fali faire aso banga ko tanga kombo ya leader ko ba ko benga na ye mais nga na tangela rayo na batu bakufa nazaneti na koma porter parole mo légiste oyi mutu aza légiste aza capable kolanda mutu même après kokufa na ye nga azobeta masolo ya Joski nga napesa kilo ya bemba vie Joski kolakisa monene na ye nabetaka masolo ba Al Pacino nabetaka masolo fali ya faire ya hérité watanabi naza à l'aise mais belé so ba ya ba beta masolo ka ba leader na bango naza différent na batu mais alingi mukile lingi na malamu te biso to bato na ba Congo na expliquer na première vedette serait ba papa wemba ba ve mopao ba ve voisin quoi ba grand na tout première vedette na poto na 73 comme on Mbenzo Ngambomi na tumni mutu oyebi Mbenzo Ngambomi abitenga bika bobenga ke grand père boziana oya sola zongi nata mutaki na poto biso na 73 ye na kabareli yoto ya père Bifalo na Saint-Pierre na takinga minzoto wela mama na yebi ni makambo bele nebi ka par kamitatu mutapesa journée le 30 juin auto fête la comme mazanga monimate papa kamitatu mutapesa journée le 30 juin pour que so petit date na yo il faut prouver batutu ba mekezo simbate même papa na nyako sakina kati papa ça et simbate papa na maniako simba papa mombele aki député député papa na nyako ba vie Albert mafuta kizola autant comme changer ki abikomo na ndako bimaki Delvaux yo ba benga carton Delvaux alaki pe na table ronde après ça peut date expliquer mo simbate mais muta expliquer date ne simba papa kamita Cléopas o akufa abi le 30 juin nga na pesi le 30 juin ba expliquer abi non le 30 juin parce que na conférence de Berlin en 1885 en Allemagne ba pesa ki songo ba coloniser ki pays oyo
na le 1er juillet. Pour que le 1er juillet, c'est le 30 juin. Au moins, il y a des Simba qui fait Tarabo. Et ça, c'est un monument à la Kalou. Il y a un monument à la Kitambo. Il y a un neuf film qui a gagné. Il y a un terrain, il y a piqué, il y a Picasso. Il y a un monument. Il faut que le Bamakambo. Il y a un Bamakambo. Ben on va sur Matabi, c'est tous un joueur, on va trouver et chiquer va bien biter l'Afrique. Premier à Roger Mila, deuxième Ezali Eto, troisième Ezali Abisso à Tochek en Mokate. Bien merci Mbokai. Moutalanier pauvre, il drogue. Na ba meilleur biter africain. Troisième Mbokai. Et bien tu me connais les têtes. Mais oui, à la troisième biter en Afrique, mon bateau est bité. Je n'ai pas été le premier drapeau na qui a na place bakunda na Pierre Tombali ya Mohamed Ali. Premier drapeau à Congo, il y a tous les 17 drapeaux pas Abima. Premier drapeau à Congo et c'est tombé baran. Bati premier drapeau biso toujours honoré la première fois Ali Mohamed Ali Abima na Congo donc il y a 17 drapeaux Abima 17 pays. Premier drapeau biso Marmaro ba na Kentucky na mboka na bango kanga na Jefferson City mboka ya William Branham na kenda pe cimetière na ye après c'est pasteur Baruti mbote be pour ça n'est pas pasteur Baruti tu okufa comme le cimetière il y a pas spiritualité mais na comment comme grâce à JB bien c'est bon au fin JB na que l'électricien na l'électricien na bosi réchauffe faut beli pondé belité ba la minga boto mbon na moni be maman de na on n'a pas chérie. C'est pas c'est d'être de 25 ans moi au Cameroun t'as tout fini na la radio merci spécial donc côté ni bon la kabuto kabona te bo avant to longo mbuma bolona soso ata siliki na zanika on fait 5 jeunesse malédiction na quelle heure là tout ça sur mbemba oh sur mbemba za danger là l'air mkopa mulena selemba okuna. La chambre Zaga. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci papa chéri, bambote nae. Mais respect boss, na ndengo format, na ndengo tikaranga, na beta masola ba tout na la riche na culture générale sans problème. Vraiment merci mon papa chéri. Na pesi tete le maboko bank mbote belé, na pesi paté de kani bambote belé, na pesi mère Renaud du bac babo retour na pays, mère Sarah Dia. Sarah Dia après babo retour na pays avec France Azaliawa. Na pesi chéri na ngai Françoise Mimbo bambote belé, na pesi ba tout la fin d'un an, vous êtes belé, mon grand prêtre. Tina Batutu, Babino sur la Patrick, Chibang, Bamasta tout, la personne tout Bambote, Boulot à la belle numéro, on a changé 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12. Merci l'anniversaire dans le 27 juillet. Vraiment beaucoup de gens bien, mais si vous continuez le premier à un mois. Théo Zambota, Solo la Guinée, Bakeli Mulunda, Pasteur Ali Maimona, Massana Floripo, malade mystérieux la salle. Ben le nom na Oliande na Vandi kuna ne marka ba to tena sege to 50 jours. Massana Floripo, na tika mu ko sona comme sala. Pour la sala test. On va besoin rappeler confiance, sala na test. Devant Papa Lutumba, devant Eldorado, devant Senado, na gagna. Là il y a la test, donc pour te prendre la sala test nga. Comme je vais 100 façons comme ça album de papa chéri. Je vais 50 façons comme ça papa chéri na kenang. Ça na beta ba premier proverbe na ya. Musele to so bisi lo lembo. Oye ba te soki. Musele to so bisi lo lembo funda kan tango beta olala. Ndo ya luto o mela bango. Moi musele ba kamela ta bisara lo lembo chi. Ali ba bongo. Ba fo beste ba bandi suka na ba mono ni tiyo moko bo mono kitoko nzoka. Mo alors on a ça on s'est battu parce que il y a modèle on a Chine kai na Chine kai oh yo Chine ba mbali tam so chile descendre le lire no ka mbongo no mona descendre le balisé bon ndo Chine ande no comme na kilo la jambe Zaga bon il y a comme ça donc bon comment la montée nous on somi ponduté ya tabana biso bongo to lande bo asumi piste asumi pono be piste asumi abesengi libuka aliki biso ka na tuni masele tababe ole rolamba tuni. Voilà, c'était cette émission Artissimo avec le Blanchard Banangola. Voilà, Banangola, tu vas les cigares qui m'aiment. Tu as dit que tu as un peu de Dubaï, ou tu as fait ça. Voilà, c'est fini pour cette émission Artissimo. Voilà, très bien. Alléluia, ma belle. Voilà, on a Patrick Kochibang, Tangu, l'antivirus de la presse congolaise. Bakissé là, Docteur Love. Papa miel pe Jesus na suka nyonso wana zo ya mbagaka na ebité eza na contracteur bien so na mlinga mukiso ba pesa ba kombo beleti ça rappelle mais la prochaine émission on va rappeler kombo kayo naso na elo pino ba oh papa botere maman oh voilà ni honte ati chibango
Voilà, c'est fini, vous comprenez qu'on est déjà à la fin. Bienvenue, Mangra Tanzote Boyambino. Merci beaucoup. Le pasteur Clovis, merci beaucoup. Na maman Annie Tintou, Astre de Lumière, vraiment merci pour le soutien à Bino. 3 fois belle Jenny Lema, merci beaucoup. À Brenda Moubiala, on peut barre la fille la plus stylée. Il y a Manchester. Voilà, Elvie Mulem, il y a Mansia, MM, merci beaucoup. Mais je veux dire que non, il n'y a pas l'info, on a bête moi, mon chima, on a PM, voilà, Guylain Kantoko, aux États-Unis, merci beaucoup. Michael Lukakia, fils arabe. Merci na Oignon, vraiment. Bonjour ça la Patrick Chibang, l'antivirus, on a vraiment laissé mon makasi, il y a Rosa rappelé Nabino, Borolanda artissime, on a ma version na Oignon, version lisolo, version actualité, surtout bah concerne biso live au Pénézo continuer et au banda Rosa toujours na artissimo magazine wapi et vous même Nabino, bah ça m'a kitoko. Papa Guylain Fimpa, Given, merci beaucoup pour la confiance. C'est fini, une équipe technique Pichu. Mansia, sans oublier l'homme géant, les garçons géants, Rudy Bonteke. C'est fini pour cette émission. Ciao et on se voit à la prochaine.